Ah, hey. Fidèle Story na Kinshasa. Hey. Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Hey. Merci na ba fidèle. Merci na ba fidèle nyonso. Fidèle Story yango yo. Bozota lato. Bozota laté avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Toya Lisusu, na troisième partie ya film Oyo, Nzambe ya Barofela. Toye na troisième partie ya film Oyo bandeko na ngai. Film Oyo eza kitoko. Film Oyo eza vraiment goût. Film Oyo elelisaki ba papa ebele. Film Oyo elelisaki ba mama ebele. Bato ebele babengaki ngai partout na Lubumbashi, na Kolwezi, na Katanga, na Goma, na Mbujimai, na Mbandaka, na Ingende, na Mbuja. Ebele ya bato babengaki ngai na Brazzaville pour na film Oyo. Jene mwana musala Oyo aye kokuta ye na kati ya ndako ya mobali na ye kosuka wapi. Tolanda film Oyo na bokebi nyonso. Ba fidèle pona kokota na les amis de Fidèle Story, komela biso na numéro wana 090 74 50 400. Problème ni nango zaboy ni nango zo marché te na yo. Mwana moso bande ko vandawa na mone yo na kati ndako ya mobali nanga ya chéri nanga. Mwana mumwaso zaki jeni awa zaki na ndako na biso jeni nanga ndenge nini jeni na yo nga na yebiso na moni jeni yebisa nga jeni na yo na yebite so banda osa kuna nini nazo comprendre vende le côté o azo sa kuna nini na yebite o wale za ko problème te nazo zela kozonga na ye nazo zela penda kozonga ya mama aya to kende kuna pona sila na ye. Aza vraiment moyibi Jani nangai. Baby azo sala kuna nini. Merci à Claudia Missinga. Claudia Missinga, fidèle ya solo maman Claudia Missinga. Merci na papa Keros Kafi. Et l'autre nini vraiment nazo comprendre. Ngai na engagé ki parce que bisenga ko za na famille awa te oza na ndeko te place okende zate oza na place te oyebi singa penda ko za na place te famille to yeba pena mutu te yango na engagé ki yo ndenge ni eza possible que chéri na ngai a reconnaître yo pa benyo na kombo na yo eza possible ndenge nini c'est ko kosi ngai parce que abengi yo na misu na nga na kombo na yo. O moni epe ozu panique. O bois qui même verre aussi mbaki. Yebisanga vraiment. Yebisanga vérité. Eza nini? Na yibite na ndaku na bango. Désolé vraiment de na yebisa ki o vérité te. Na yebaki ke kwaye ko sunga ngai te soki na lobaki vérité. Mais la vérité a pas si. Na yebi tantini bela chéri na yo ngana mama na ngai na ndeko na ngai ya mwasi tozo travailler pe to banda ko travailler pe to travailler kati lelo na ndako na bango lokola bana misala lokola ba serveur ma servante, mais un jour moko maman abelaki to landa histoire pe maman akufa ki po azanga ki lisungi baboyaki kosunga maman
souffrance ezalaki vraiment makasi. Alors esengelaki na kima tolanda lisolo oyo na bokebi nyonso Jene abetaki lisolo ndenge makambo ezalaka bafile tolanda lisolo oyo mama yeyo ni nango so marché te awa madame yo na bana bozosala awa ta ndenge botiki ndako wana salite mosali bozosala lokota loko wana lokota tala ndenge bosali ndako kuna ni nango na bino oui to pangusaki bana na yo nde baye na bakamarade na bango awa bakoti oui baye bakota bango batie des ordres bongo siko si balobi basali bongo bongo bongisa te bongo lobongisa te soki siko bami na nga baye siko boye bakoti awa bakuti salite bakuti ndako na ngai salite ngai mama bonheur ngai mama social ngai mama mokonzi mwasi ya ministre aliboke sikoyo boko bongisa ngo siko boke boki ngai aliboke siko bokende ko bangusa bokende mama ministre landa filme oyo na bokebi nyonso mama honorable mama ambassadeur mama ambassadrice mama sociale mwasi ya mbongo mama ya bozwi uju est-ce que si c'était na misala pesa kibino madame poni no zozo ata ebele boy poni no zata ebele ka pona ko sa misala wana do yo zaka wana mama nazolamba siko yo sali semulango na bisaki yo oui et ko na nini o sena supu na sali pena sauce oui madame memela ngo pona nga memango yaka nango awa tala babola oyo bato apasi baye pena na ndako bakolia semoule bazola riz parfumé merci na Dominique Kalulambi fidèle à solo merci na Abatoa José Abatoa fidèle à solo tolanda filme oyo na bokebi nyonso. Merci à mon cordon Alex Mbuyamba ya mama Yolande Lukebadio pona bolimo ya Nzambe pona ni les difficile pona osama kama malamu ndeni lokota Mungu ebele bona kata biloko mama esa biloko Mungu ezebele nazo yoka te mama Mungu ezakoka mama eza benda Mungu ya kokoka ndo ngana na liboma mama yoka ngo dona yoka nini yoka eza bien eza délice eza bien mama yoka yango OK do ozo bisanga benda ke ngana za liboma na yebi ko kabilo te non na bite ko za bongo non ozolo bananga bongo non madame meka donc ngasko yo yoka soko silisi buso bana yo wana o koli yango yo moko lungwana sikoyo tablo kwana awa ko ambele fona sina na pekisa yo il faut na liaka na baba sana mbela boete oyelinga na sana mbela boy mais madame mais oyo senga kino ona senga kini o senga kigena tela ka yo biloko na sando yo obosani est-ce que pende il faut tanga na yango est-ce il faut tanga na yango soki na senga ki faut tanga na yango madame unayoki yo longwa zoba bozo se loko moko te malamu awa boza maladi ka eza bien o liboma Credit Shop Africa pona kosomba biloko ya ndako pona kotambola na moto en crédit pona kokota ba obeli masanga en crédit comme membre ya Credit Shop Africa benga bango na numéro wana mama rôle tsura bilamba oui naza presque ya kosilisa o OK tika ngana silisa ngo mama tika na lingina silisa
kendo tanga bakaye na yo tikanga na sisa mama. Oui, kendo tanga bakaye na yo tikanga na sisa musala oyo. D'accord maman. Ouais, lunga kendo tanga. Maman, merci vraiment na nyoso sala pona biso. Maman, comment tu ngisaki na kobundaka pona yo un jour. Na okomaka mutu. Merci mwana nga ya mwasi. Awa Jane azobeta lisolo azobetela patron na ye docteur lisolo ndenge nini azobeta lisolo ndenge nini mama akufaka ndenge nini makambo elekaka tolanda filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu mama kanisa nini mama kanisa nini mama tunanga nini mama kanisa mapondo tanga boy kanisa te na kanisa nini na zune examen mwana nga mwasi mama na zipe na 64 sur 100 donc naza na 64% mama mwana nga mwasi mwana mwasi na ebisa ko sala nga pende esengo oui mama na ko sala yo esengo eza pena nzambe na biso Zambo pena zo pesa biso makasi Zambo azobatela biso nazomono déjà na université nazomono déjà engagé amen oh yambanga mwana nga ya mwasi tala harmonie ya mama na mwana na ye parfois bobola pe eza mabe mama tika sala yotika na lingaki vraiment naza na mbongo pona sala lo cadeau na bimisa yo mama toko sombaka toujours ba champagne toko liaka malamu toko zalaka toujours na ndako ya luxe mama ndimela ngai na kokufaka mobola te ma ministre yeyo mama sociale mama mutu ya mbongo mama ya zwa mama ya bonga musana ye konyokolaka abanda konyokola bana oyo depuis mama na bango azalaka kino lelo aza konyokola bango mwana mwasi aza kobeta lisolo ndenge nini mama na bango akufaka ndenge nini banyokwama tie pesa ba kokia kokima tolanda filme o na bokebi nyonso mama bon après-midi o madame nayeka koyebisa yo ke mwana nga ya mwasi azwi na examen oui madame dosiko etalinga na nini soki azwi na examen etalinga na nini e concerne nga penda na nini madame nalingaka juste na partage yango na yo peut-être okokosala te loko aza mpe mwana yo tika na comprendre bino donc nouvelle malade mpa nanga parce que ye azwi na examen donc ye nde moto aliboso aleka na examen sikoyo so basele fete ntanto mosu bozobosana yoka sikoyo nayebisa bino boyebake boza bana misala boza baboni boza bato pamba boza eloko te bato akosepela te nafutako 50 000 na 50 000 na tuno nanu okosomba champagne to mpe okosomba gato eza 150 000 champagne eza 200 000 yo ozwaka 50 000 okosala nango nini oza zoba pena na yo na mwana otande botelemi lokola bikeko ya fikini ese ozoyokanga vi na bino ya pasi pena oyo bouti nango na mboka est-ce que vraiment yo kotanga ta université yo mwana openda ya mwasi tala penda forme no omadaki solinga mibali yebisanga yongo na se comparer na nga otelema po se comparer na bana nga ke bazotanga te non maman oui koloba no te loba oui après tout batula âge na yo baza na université
c'est baza ndaka mabala naye ko partager na bino na nani donc nouvelle na etalinga botiki penda misala na nga pona bango nouvelle na bino. Est-ce que boza malamu? Oui, naza désolé madame. Désolé na nini? Désolé pona nini? Otiki misala po ko bisanga bonne nouvelle. Bolongwana. Bokende sa misala. Bolongwa. Bokende. Siko bokende. Bolongwa. Na bi kota nga te kende. Zoba mobola. Donc 17h ngoyo nano kutu na liete bana nga bakenda ki bola nga biloko na liamela nga mai ese boyo kinga film oyo eza kitoko na dédié film oyo epai ya papa Dalton Tayele papa Dalton Tayele fidèle ya solo epai ya mama Marianne Matondo mama commandant mama Marianne Matondo mama policier la fidèle ya solo mama na lembio na lemba nsito mama awo bana ko inciter biso ko humilier biso jusqu'à boyeta moi mo soza mutema be azana mutema te nazo kanisa penda ke toza le loro moto ko sala na minute te to supporter kaka méchanceté na ye mama to ko supporter ngo jusqu'à quand to ko supporter ngo jusqu'à ça ki baka moya lobi mama nga pena na komo lemba o en tout cas na lembi ye mwana nga mwasi kosa lokolo zo yebite otoza kosa lokolo yebite lokolo membi biso la kati esika yo pardon tiako se comporter bongo tondi makaka oyo biso tozomona isifi yo si sa classe okoma malamu okozwa musala nzamba kosala yo grâce okobana mobali ya bien nazala kondima c'est bon triko lela mama soki na omona yo ozolela epesa mpe mpasi nalela epesa mpe bavide de mpasi balela filme oyo elelisaka adorateur agira sekemo fidedian ya solo naza malili nazoka malili filme oyo elelisaka yaya ozomona penda te penda nde mama azali tika nga vraiment nakende nano nasola na madame peut-être madame akosa eloko moko sika nasola na ye pardon mama tika nasola na ye peut-être akosa eloko moko mama pardon nasola na ye Maman Zobela, est-ce que malade madame ya kosunga maman? Est-ce que madame ya kosala eloko moko pona maman? Tolanda film oyo na bokebi nyonso. Merci ba fidèlia. Film oyo delisaka espoir ilunga. Espoir ilunga fidèlia ya solo film oyo. Madame, maman azo se sentir malamu te. Azo se sentir malamu te. Sona ko pesa ngabilo konalia. Kanga muno na yo, mama senti bien te. Allez, mama telema. Oza malili, ki tala, oza lokuta telema. Tika fini kama. Ozi paye. OK. Ngana fongoli yozo zipaye. Zelo mona makamna osala yo. Lamuka. Zela sikona ke ndebisa mama. Bazoba, babola, batapasi. Bwena ndaka mutabo supe bobela. Est-ce que biso ba passa mile talibiso bandeko na ngai mama zobela mais pasi ya mama etali bango te. Est-ce que ba patronne ya Kinshasa, est-ce que ba patronne ya Brazzaville makambo oyo, est-ce que bozo talango mama ya c'est la bengi yo mama zobela makasi songa na sa nini aza vraiment malade kende kuna zoka kuna longwana kende kuna azobe talinga pardon mama zona bi longwa wana longwa nina ngoboye
nayebisi bino ke talinga te ozoya kaka. Oh, bandeko na ngai, tala niveau ya motema mabe, tala niveau ya incrédulité, tala niveau ya kozanga mawa. Ba patron ya Kinshasa, ba patron ya Kinshasa, bino bato bozwa, bino bato bobonga, bino bato boza nango na ba compte na ba banque. Ndeko na mwasi yebisanga ke mama nazobela ni nango nayebi te mama o nazomona ka mama aza vraiment maladi. Mama penda depuis lobby azobela makasi na melikisi te. Melikisi te mama. Mais même na hôpital. Ongo tika kufawa. Oui mama. Na hôpital mais nini? Nazana rendez-vous zelanga. Zoye même na hôpital. Etalinga te makambo na même na hôpital. Na futa kabino mbongo. Mama to na hôpital o. Tika na luka na portier aluka mutuka bon va mon hôpital maman. Madame aye bayebi seke mama zobela mais madame apesi solution te ayebi si bango na futa kabino 50,000 bo mena hôpital na kokata mbongo. Ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mobali, bolanda film oyo eza pasi, film oyo eza pleurant, film oyo eza choquant. Mama yo na hôpital, film oyo na dédié yango epai ya mama Marianne Matondo, epai ya papa Espoir Ilunga. Boza bana n'est-ce pas? Oui. Nako mona bino na bureau nanga. Bo kalisi nini? S'il vous plaît, docteur. C'est pas mon rézali. Ok, ceux qui ont mon qui sont là, docteur. Si on a son là, docteur. Qui est libanda, zela libanda. Zela libanda kuna. Oui, docteur. Na vous a bref. Ma bien ça bien té. Mais ça la calme. Aza vraiment na malaria makasi. Aza pe na estomac makasi zo mataye. Et estomac pendant les autres senga il faut pendant tout ça la opération na poumon. On a ko senga bino. To ko na besoin ya 500,000 naira. Vous allez calmer. Na ko sala no se senga na sala si opesi ka 500,000 naira. On a conseillé madame Kende Lukambongo 500,000 naira ça la noki vraiment ko me la te maman za danger. Pardon Kende kena réception kuna au futi mbongo na yo après ye obenginga ça la venez za urgent et ça vraiment urgent pardon 500,000. Oui madame ça venez urgent ça la ngoma lolombangu. OK. Na keko bongo ça ba matériel na nga na zoya yo kendaka déjà zo mbongo bandeko na ngai malheur yaka yango mon côté ba futa bango 50,000 même pas ta 100,000 mais siko bazo senga 500,000 ya ni nango 500,000 eto ya yo kaka fanda nzambe tokoza mbongo wapi yo Zambe toko zambongo wapi za calme. Zala calme, sengo zala calme. Zala calme mwana nzambe abungi saka elikia te. Toyebi ke nzambe akoki kosala quelque chose toza bana ya nzambe. Toza bana ya nzambe. Est-ce que yo zata na 600,000 na compte na yo? Ata 100,000 oza nango. Yoka. To changer chambre. Ata soki basali perfusion mais na yebité peut-être bakoko kitsa facture sur nos chambres est-ce que patron bena ko sunga biso patron wana naza sûreté mais yo zaka calme nazo kanisa suite ko sala nini sikoyo nzambe na ngai sunga biso 500,000 ngana zaka na 30,000 nzambe tokosuka wapi 500,000 babola balelaka 500,000 naira to bakade ti valeur ya $500 mais bango bafuta bango $50 docteur asengi bango $500 madame
tobondeli yo maman na hôpital baza na besoin ya 500,000 naira. Siko 500,000 naira sa nini? Siko docteur alobi nini? 500,000 naira madame pour que na traitement ya maman. Siko ngasko la sa nini? 500,000 5 quoi 500,000 no senganga. Hey. Tika la tuna yo. Bino boza famille te. Non, toza na famille te madame. Famille ezate wana Kinshasa. Touta na biso mboka madame. Toza na famille te. Donc boza famille te. Donc siko famille na bino ndenga. Madame, yo nde patron na biso. Kanga munoko na yo. Madame sunga biso. Madame. Madame sunga, madame pardon. Sunga maman azwa ta traitement. Sunga pena maman bika pardon madame. Docteur alobi kaza sérieux. Mais ça sérieux. Luka mbongo. Madame nako luka mbongo wapi madame. Madame nako luka mbongo wapi. Nako za mbongo wana wapi madame. Siko soko ko luka ngo wapi. Ngande pa na ngai. Meni nango ezo marché te na yo. OK. Nako bani nako sala. Madame na yozela olobi nini? Do yo za pona ko ba onga na senga na sala. Longwa sikoyo abaki na fiatu la yo longwa mobola mutapasi tala audace ngana lobi yeba lobi azela ke ngana koza décision do ya ko la décision nanga tala soba o ko imaginer ali so azela ngana pesa une suite mobola film oyo ta bena ba ta paso bena ba ko nyokola ngana kati ya ndako na ngai donc apena na boti mama mukolo boye na bana na embala moko na bota triple na boti bana ngami bale na boti susu na ye na bana yebi bale bazoba baza pena bazoba botaka koyebi kobokola bango te bato apasi ka bongo bota aza na mbongo te mazo botaka tala bato penda ni nango boye tala pena ndenge baza azo epa na ngai na pesa ye mbongo 500,000 bazoba penda bazela soki na kopesa ngo te soki akokufa kufi etalinga te aportanga pe loko te aza pena loko moko te asalelaka nga tala pena mona oyo pena zoba nayebi eloko na kosala akozela mbongo azela alembi alobi nini alobi ki akokanisa propos na yango mwana nga ya mwasi Jay mama eloko nyonso kokomela ngai nyonso nalakisa yo mama pardon blakangaki okobosana te bisika towuti mama koloba bongo te pardon tola posa na yo maloba oyo ezaka mabe maloba oyo ezaka maloba ya bato ya bomoi te pardon mama tona posa na yo magai tona mbongo te nayebi mama komitungisa te naza sike madame akosa pe eloko moko akoki mpe kosala eloko moko mama komitungisa te pardon mama naza na bosenga na yo kokende te mwana ngai ya mwasi zala makasi zala mwasi mama atika boye mama atika koloba boye natie mbongo pour ke basama bino opération telema yo yebango soki mama abino abiki boko travailler direment lokola ba escale pour la kozongisa mbongo na 500,000 on apesi madame eza problème te eza problème te madame toko travailler durement ndenge yo lingi
pe bokozala wana ona koloba nde bokosala problème ezate madame na lobby merci madame madame a transféré 500 000. Est-ce que maman a kobika? Est-ce que maman a conçu traitement? Est-ce que maman a envie? Question de yango wana ba fididia. Question ya pasi. Question ya pasi. Tout le monde a bana bango yo. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza goût. Merci na ba fididia. Merci na ba fididia na nyonso. Fidèle d'histoire yango yo. Bozota lato. Bozota laté Zambé allo la sala Zambé sala opération ya maman est reçure Zambé sala maman reçure docteur problème ngoni nango lisusu docteur docteur ayina ba regret bande olanga pardon su nouvelle oyo ezala ya mabete noki motema ezobeta filede moko tuku docteur nini bozala calme to sali nyonso to ko sala oui mais vous sali nyonso oui to yoki siko mama za ndenge nini to sali nyonso quand na yebisa bino dernièrement que c'est ezaki urgent fait bon sala ngo urgent bon retardé docteur na yoki bien que maman a eu problème moi moi c'est avant que le docteur a loba a piqué déjà crise non n'a piqué crise te yaya maman docteur en tout cas docteur le bini maman koufi maman koufi te boza la kaboza docteur le ba vérité bande on ngai le beli ya docteur il a qui sait que maman koufi bande onanga isala kapasi maman patronne ba ke pa na ye na tango ezalaki na urgence ma patronne abengana ki bango bande onanga ya basi bande onanga ya mibali bato bobonga bato bozwa tala ndenge nini milimo ya bato à cause ya sabotage à cause ya kibino eza kokende likolo ya mkimotema mabe mama yo akufi. La patronne a moni pression na soni wana nde ayesu ko kotinda mbongo mais comment que déjà trop tard ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga ya mobali ba fidedian na ba fidediane film o eleli singai naza vraiment de cœur pe naza désolé na disparition maman na bino na koko tala na kota ne na koko sunga bino pour que vous allez malamu na ko améliorer musala na bino pour que vous allez bien vous allez calme na zape maman na bino oui tala lelo yo balingaka mutu akufa po baya na ba cotisation balingaka mutu akufa po baya na ba catafalque qui est riche ba c'est la concurrence ba tia ba banderole ba comment tu nous a été cher mais na tango moto azala ki en vie na tango moto azala ki na bomoi na tango moto azala ko souffrir bango etali bango te bango bazomona kaka ba blague biso oyo pardon bandeko na ngai famille na nga bo landanga na lingi bo pesa déjà cotisation na ngai ya matanga na ngai libela nazala nango nasala ba business fidèle story na Kinshasa fidèle story na Brazzaville fidèle story partout merci na ba fidèlian merci na ba fidèlian na nyonso fidèle story yango yo bozota lato bozota laté mama akendaka tala ba orphelin bana basi batikali ba orphelin mwana mwasi ya bandaki kotanga est-ce qu'il y a kotanga lisusu ala pe ko mama akei nini ekokomela bana basi oyo après avoir ko boma mama kokende na bimino après pesa ba instruction ndenge boyebi bien na pesa mama bino 500 000 naira pour que abika to abika te talinga te bino boko sala musana compte à 500 000 naira wana bana mitalaka est-ce que c'est clair est-ce que boyoki ngai
Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Allez, bolongwa. 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 Madame a bengara bango. S'il vous plaît, madame. Naïba. Combien de temps tu as travaillé dans 500 000 wana? Madame, tika akende. Maman Koufi. Madame, il a fait ça qui 500 000 pour passer la maman opération. Mais maman Koufi. Mais madame a suivi un esclave. Donc, madame, il a retenera kabana pour. Bon, il a fait ça comme maman. Va traiter maman. Maman Koufaka. Yango azwa kabana. Il va travailler dans compte à 500 000 wana. Si quoi maman, abandonne que fout à 50 000. 50 000 fois 500 000. Et ça, les 50 comme. Et ça, les 10 mois. Et donc, il faut travailler 10 mois. Il y a souffrance, il y a esclavagisme. Il y a plein de normalité. Tu as un habit son bon côté. Tu as un bon côté pendant 10 mois. Tu as un esclave. Nambongo ya sungi moto ya salela ki e musala ananda kuna ye. Mambo penda za na mutema te. Alika nyoko la biso. Joy. Nyoso tu oyo kokomela biso. Tozondima pe toza na kondima ke Nzambe akosala. Dis-moi eza nango ebele te. Ndima tosala kaka 10 mois wana Nzambe akoyeba nde tokosala muke ba kofuta biso après 10 mois toko s'en sortir na yango. Mama kepona nini mama? Film oyo lelisi Claudia Misinga, film oyo lelisi Keros Kafi, film oyo lelisi Adorateur Gira Sekembo, film oyo lelisi Dominique Kalulambi, film oyo lelisi Dalton Tayele, film oyo lelisi Abatoa José Abatoa, film oyo lelisi Mon Cordon Alex Mbouya. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local là, mariage. Ndeko nangai, vous avez un mariage na yo, olingi ba shooter yo. Photo shooting il y a bien. Benga Fidedi Move Production. Olingi to ça la couverture il y a mariage na yo, libala na yo. Continuez religieux, civil, contactez-nous. Toko salela yo, musala il y a bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino, matanga na bino, olingi to ça la couverture na yango. Contactez Fidedi Move Production. Toko banda bino na morgue, na salle. Oyo matanga na bino exposé. Ti na cimetière pour na couper ça dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So et surtout tolo de la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin ba sala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pour na kosala bino ba clip professionnel. Ba sala la yo spot publicité. Fidedi Move Production, nous sommes là pour na kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala,
yaka na fidèle center na fidèle center tozali kopesa bakuru ya informatique ya métier informatique esthétique coupe et couture. Fidèlement production c'est toute une agence de marketing et de publicité. Film oyo ezagou merci na ba fidèlian. Merci na ba fidèlian na nyonso. Fidèle histoire yango yo. Toza toujours na makanisi. Toza toujours na makanisi. Ya mwana mwasi. Azo kanisa ndenge nini? Vina bango elekaki na kati ya ndako wana. Mwana mobali yeyo. Après avoir kosala nyonso epai na ye. Akomisa kiye lisusu bilanga. Jésus-Christ. Jani boni yo. Na mona kilobe ezaki mbano liboso. Oza siko chéri na ngai. D'accord? Monsieur naza désolé. Monsieur nazo senti malamu te. Mais mutu moko te akoya awa. Nina ngo boina yo. Oyebite ko za mobola. Onina benga na yo. Oh boni boyoko. Ngamona mutambongo na osenga yo. Comme tu sais, mais c'est pardon que ça la saloté. Situation comment qui vraiment grave. Ah Jen Azobet la docteur patron à Eli Solo. En tout cas, abaneko continuer ko violer na ko tourmenter na bitinda pamba si ça oyo baluka na oyo matana oyo zongisa na oyo. Yango nazwa ki décision na kima. Nazaki maintenant de sona kindi. Nakende ko telengana. Ok, c'est bon. C'est bon vraiment, hein? Et ça vraiment choquant. Bon, on est ni ndeko na mwasi. Est-ce que kanisa mneke za bina malamu otika yekuna? Na ebe ke seka kina sala bongo te mena zaki na choite. Kobi mabiso mbalenga ke za la moyete. Pona kota na kati ya coffre. Alors biso mbalenga za risque. Alinga te ko pas distraire bango. Tango ya zo distraire bango kuna ngana kota na kati ya coffre. Donc ye kuna vraiment zo nyokwama. Na yebi ndenge ni bazo traiter ndenge ngana zate. Na yebi ka zo nyokwama makasi. Na yebi ke bazo maltraiter koleka. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza gu. Merci na ba fidèlian. Merci na ba fidèlian nenyoso. Fidèle histoire yango yo. Bozota lato. Bozota laté avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe. Ninango. Et nous avons qu'il fallait travailler pendant 10 mois. Nous avons esclave na compte ya mbongo maman na biso o ya futaka ma biso l'hôpital. Ya ngonde zali cause. To sali déjà 4 mois. Tozo nyokwama na 4 mois oyo. Tozo nyokwama. Na yebiso naza humilié naza mwasi te. Na nyokwami. Na mbeto nazo nyokwama. Na misala nazo nyokwama. Ça va, ok? Ça va. Komi tungisa te tokozwela ngo solution. Na kosala nyonso en sorte que ndoko na mwasi abima kuna. Ça va. Tiko lela. Comme tu dis ça, se comme bien. Docteur a promettre que a kosa la nyonso. Merci messieurs. Merci vraiment nous ça pour nangai. Naza reconnaissant. Si qu'on a dit vérité. Merci. Merci messieurs. Ndeko na ngai magaba to ya mitema mabe mitema likundu bazali mais ba bon samaritain pe bazali merci na ba fidèlian
merci na ba fidèle nyonso fidèle d'histoire yango yo bozota la te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager et la star du moment merci à mon cordon, le cordon Alex Mouyamba, Motema, Yamama Yolande Lukebadio. Merci à notre CG, maman secrétaire, maman Marianne Matondo. Merci à notre papa José Abatoa. Merci à papa de la tante Ayele. Merci à papa Dominique Kalulami. Merci na Espoir Ilunga. Merci na maman Claude Misinga. Ba fidèle ya solo. Soki yo po lingi to bwaka yo. Ndenge toza ko bwaka ba fidèle na bwena ba fidèle ya ofele. Kota na kati ya les amis de Serge Fidèle du Fidèle du Story na numéro 1 090 74 50 400. Cordon Alex Azali Mbuyamba. Maman Marianne Azali. Papa Dalton Azali. Papa José Azali, maman Claudia Azali, bango bakoyamba yo, équipe nationale yango wana. Oza vraiment la tordi. Soki pena na stade pena mituna, na poser pena ba question. Est-ce que eza pena jour te oyo pena mwana musala? Est-ce que eza yete jour ayaki kotala biso ande ayibaki na kati ya mutuka? Na somo na neti bango mibale baza na eloko parce que eza pena ezalaka te pena ndenge nini ya kokoma na ndako ya Collins c'est que Collins ntango ayaki ayo ekotala nga le jour wana akotalaki na mwana mwasi wana nde azwaki ye nde bakendaki na ye mama eza pena bongo naza vraiment na confusion ke ndenge nini tia na koza na relation na chéri na yo ekosama ndenge nini eske penza mwana mwasi wana aza na kisi te nazokanisa ezokamwisa nga eza vraiment kokamwisa nga ozanga teke eza na kisi kanisa nini mama ndimelanga naza na plan B na ngai reine belle apedaka te akokende na enfer kala mingi te mama azala calme nakosala eloko naza na eloko esengeli nasala mama okondimelanga mobali moko te akolelisanga mwana mobali moko te mwana nga mwasi sala naza confiance na yo naza na confiance na yo mwana na nga ya mwasi tala mama tala bato ya mbongo oyo bazanga kopesa bana education nyonso bana basalaka ya mabe nyonso bana baza kosala mpona bango eza normal bakotala babwati normal baboma normal bazwa ya bato normal mwana ya mutu ya mbongo soki asali mabe bakobomba ye mais biso bana ya babola soki tosali mabe bamiseli biso baarticle bamiseli biso baloi inéa 14 article 15 20 16 17 na inéa 244 bakofele bango yo ndeko na nga ya mwasi mwana oyo atikali sor na ye ekozala nini eske bakoya korekipere ye ye mpe ayebi te esika ya na ye azali nzambe na nga naza vraimen na confusion ingelo loba yeke je naza en vie nzambe na nga sunga ngai nzambe namona ndeko na nga ya mwasi esika azali ata na fulu ngai mpe nakende nalembi climatiseur oyo nzambe ya lola sunga nga nzambe nalembi misala forcé oyo mbongo nalia te film oyo oui nepsolo moko naza vraiment à l'aise te depuis beterenga l'histoire wana lisolo na bino wana naningaka natika yo te kosaka eloko te esengeli nakende komona famille wana
Oui. Au moins natala bango pour que nabi misande kuna ya mwasi kuna ndako wana. Eloko ya malamu okosela nga yango wana messieurs. Bimisa munde kuna nga ya mwasi na ndako wana. Oui kasi yango nde eloko nazoloba. Yango nde na kosala exactement. Oui messieurs. Sunganga vraiment. Bongo siko nyongo na bango wana. Nyongo na bango esengeli to futa. Nyongo na bango wana esengeli biso to futa. Tokosa siko ndenge nini? Na kofuta yango. Hein? Oui, na kofuta nyongo wana na kofuta bango. Na kobimisa ndeko na ya mwasi na place wana na kofuta nyongo wana. Oza mna sérieux na ozoloba. Oui, naza sérieux. Bayambani. Est-ce que balingani? Est-ce que bazaka mona musana patron? Point d'interrogation. Total à film oyo. Toko découvrir yango. Merci vraiment messieurs. Merci nanyo soto za kosala. Merci vraiment naza reconnaissant. Ozwinga na hôpital. Famille Boaka. Nazaki na place te zelo côté. Kosunga bato patron akomi kosimba patron akomi kosimba. Est-ce que ba fidèle na otuna papa Alex ayebisanga mama Maria na ayebisanga ebongo ya Claudia ya Kafi ya Dalton. Est-ce que patron ase ameki mungwa ba fidèle na kubwaka ba fidèle ndenge na lingi baza équipe nationale yo personne qui olingi okota na kati ya ba fidèle bengangai na numéro wana kota na kati ya fidèle story na fidèle story to betaka masolo ya gu yaka rejoindre biso na kati ya IGD Union des jeunes pour la paix et développement. Allez fongola la porte wana soki tala yo na beta yo yo nazoluka yo kuna oza soba ale longwana oza malade nga zoluka yo kuna yo ye koto e pa mona musala oza zo ale yo zoba na ko beta yo na fandela yo ngobo na vandelo ngobo yo na vandelo ngobo avandela gai avandela gai ni nango madame pardon oh chérie bébé. Donc c'est vrai na eba ke ko zonga na za ate pona yo na ye komona mama na pona sola na ye doka pona mona mama nanga na yebi ke zoba na yebi soba buzoba keba na biloba loba ni nango ko sala o ezanda ko tata nanga yo o sala ngani ndaka tata nanga yo bimona yo zanani lungana bazaka pe ba impoli bana batamba au côté impolitesse babanga ba chérité babanga mibali te boni yo bonjour messieurs ndenge nini oyebinga oui ayano ayebisanga mpona yo zonga koto zonga tika ye nayebi ke ndeko na ye ya mwasi na ye baza na nyongo na bino yango na ye kofuta nana ngo biso ke tona posa mbongo baza ba servante na biso ndeko na ye na ndeko na ye ya mwasi na ye baza ba servante na biso il faut basala pa na biso na lobi bien baza ki ba servante na bino par force eza siko important ça que bafuta mbongo na bino po botika bango baza na liberté chaque o na memeli bino ekoki eza 500,000 naira abamo basaleli bino ekende gratuit na pufute bino mbongo complet aokende te akokende te yo nani oya kozwa ye keba mwana mwasi keba na ngai oyebi nga bien joy kota ya kota koto yaka boya kosala eloko te yaka kota baye kozwa joy faso bana bato ya mbongo filme oso azaka na nzoto ya bien filme oso azaka beauté ataka ba plante ataka ba silete mata azana mwa beauté ya bien azana mwa simevanda ndenge bazalaka ba manque ya respect envers mibali botala moko na bango yeyo simevimba simetonda amona mobali eloko te wana zolo banga aza mwasi na koka mbala saka na ngate bandeko na nga ya basi filme oyo ete ya bino
bino bato nzamba pesa bino manzoto bobakisi ya kobakisa ya kopompe otie bote otie ba maquillage ozomona veni kaka yo ndo leki yo ndo koka yango bozo zangaka mabala film ete ya bino. Merci. Credit Shop Africa. Credit Shop Africa somba biloko ya ndako. Na credit. Mama koko imaginer kolisa ya kiawa aye koza joy. Asali nini? Azui joy yake na ye. Atiki sheki oyo zomona. Mambongo est-ce akoboya? Est-ce que maman kozongi sambongo za sûr? Oui, alobi ki a fouti ba dette na bango na 500,000. Mais maman, nazo comprendre éteint. Azui benda courage. 500,000. Et ça, ma frère, et ça bien payé. Mbongo c'est important pour nanga. Oui, mbongo c'est important pour nanga. Nga c'est important pour nanga mbongo. Azuka azuka le côté, akene le côté, azuka yé moko. Ni elamba ni eloko mama na bi ka zué le côté. Azuka yé moko mutu akena ye. Atiki chèque. Maman ça le côté. Maman o pona ye importer zambongo. Ye taliete bakende to bakende te o ze sanse les zambongo. Heureusement, papa, okende wende. Naza pia credit shop, na koko kende a crédit. Pour na kosala achat crédit na point de vente nyonso oyo eza agréé na Credit Shop Africa. Esengeli na yo kota kaka na application mobile ya Credit Shop Africa. Ose connecté na compte Credit Shop Africa na yo. Sima ya ko se connecté, olandi kaka procédure ndenge ekomami na fiche oyo ezali affiché na point de vente oyo esika olingi osala achat à crédit. Bonjour papa. Bonjour maman. Ah, tu magasin combien? 5 000 francs. 5 000 francs, ok. Oh chauffeur, vous allez prendre votre Credit Shop Africa. Maman nangai, oza vrai chéri, on l'a payé tokos. Maman il faut ma grande chauffeur. Mikolo to se la ga yango. Tanga wana, tela papier na ba cheli boso. Ah oui. Credit Shop Africa. Ishasa mobimba mère na okeno partout. Chauffeur, on recevra un message. Maman, la monnaie qui tokos. Au début, le Credit Shop a facilité sur la client étage. Déjà qu'à transporter. Maléwa, à crédit ESA. Boisson à crédit, mille wa chauffeur, votre mille comme la mine, boisson à crédit ESA. Au pharmacie, moi, tout pas scanning ESA la carte. Credit Shop à Zawana. Même bino wa chauffeur. Kokata si qui bat toujours avec Credit Shop carré. Chef, bonjour. On doit jouer à Credit Shop. C'est le les gars crédit. Chef, c'est bon. Merci. Masanga nyongeza. Masanga nyongezali. Oui, et pas la biso polia na pomela ya nyongo ezali. Katisa suki ya nyengo na konti ya Credit Shop Africa. Merci na ba fidélien. Merci na ba fidélien na nyonso fidèle d'histoire yango yo. Bozota lato. Bozota laté. Joy yeyo bauti kozwa ye
yaya na ye akomona joy ekozala ndenge nini bafidedien filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu bandeko na ngai botika na betela bino lisolo ya imprimerie Fidèle du Movi bandeko na ngai oza compagnie oza association oza maison olingi osalisa misala ya maison na yo misala ya entreprise na yo imprimerie Fidèle du Movi ezali wana tozali kosala bapolo balacoste tozali kosala nyonso tu tozali kosala bachemise bachasible babashe babanderole tozali kosala yango benga imprimerie Fidèle du Movi po tosalela yo polo ya lacoste ya anniversaire boza na matanga na bino bolingi basala bino bashi ya mowei ozali na mariage olingi basala bashi ya munene ya dimension nyonso tu benga imprimerie Fidèle du Movi imprimerie Fidèle du Movi ezali ko livrer à domicile place nyonso ozali zwa numéro na biso yango wana 090 74 50 400 tokosalela yo musala ya ba qualité nyonso oyo lingi toko imprimer na ba dimension nyonso tokosala impression na ba support nyonso imprimerie na RDC ezalaka moko imprimerie Fidèle du Movi imprimerie ya solo Jenny yeyo akutanaka na ndeko na ye ya mwasi namoni Jenny na misi oyo ekomi penda bolingo ekomi penda ya solo parfois le malheur est bon ndeko na ngai film ekomi elengi nzambe ya baorphelin asalaka nzambe ya baorphelin asali bato ya pasi bato ya konyokwama bango yeyo bazwi vie bango yeyo bazwi pe esika ya kolia bango yeyo bazwi pe mbeto ya kolalela nzambe atikaka baorphelin te nzambe atikaka baorphelin jamais merci na bafidedien merci na bafidedien nyonso tala lelo yo nzambe a résoudre nzambe apesi réponse pe solution na problème oyo jene yeyo a se retrouver na table bato ya pasi bato ya kobwaka mababola bato bamonaki bango basuki filme oyo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ndeko na ngai ya mobali ete ya yo kobwaka elikia te zala toujours na condiment 4e partie ya filme oyo esuki awa ekosuka ndenge nini kuna pe bela alobaki aza na plabe ya bela ekozala nini